biso apesa kinga condition et ce qui nous a poussé au pela ndenge banyanga musu ba pele nazo atanya ko bota na petit sœur il faut ça zemi après moi na soka bota min espace à 3 mois moi na pas kufa alors na zonga kuna na solo la insolvabilité le ko les c'est que to Lucas ko to boma embala moko il y a trésor. Même ni non ozo fuka maboite yo moko. Boza baleki tina fuka mi. Pour se pela za fuka. Non maman. Nana moné boité. Yo ni yo lobela. Ngase na banda ko bimaye. Oh. Na bimate à part classe na mobile té. Ya bo se calme ko kapé. Non maman, aolo ba mabe ya na bino. Azolo ba mabe. Non na longola zemi té na. So mona ki obengela ba awa. Longola zemi, alobo so zemi bima. Azwa. Potoni ngo lobela. Oh, ya ko. Taye tozo beli mutu. Non, taloba bien ko. Ngasa pota. Ezanga indi mutu na sinaki contrat ya ba zemi na yowana. Ah? Abibaka na mobali te. Yende mutachaka leki ne zemi te. Ozo comporter lo ne o comporter. Aboma mama nde ya ko bimana leki nanga. Zemi aprende na sima nango mwana wana ndi au kufa ndi to manda. Na osela ngoko sombela biloko na sana. Koko kufa. Ngai. Ndi tozo boma ngai. Azwa zemi zemi non souffre na vie na yo sa po. Yo sala ngai ngo biso baba leki na. Ozo pese biso bambongo ndelo ko sala mbongo bien oningi boma biso onyo seleke la biso yo na ko sala ngo ndoke ya bosa nanga na fino nga à travers Zamba Bravo Jésus auto samina na mama wish amen. Shalom peuple de Dieu, yabo nsambe hapa mbola bino bande konyo surtout oyo soutenaka orphelinat biso. Je souhaite tout la ministrie, je crois de konyo surtout aux abomona bana na biso. Ndenge balati, ndenge basaleli, ndenge bavandeli. Je crois bana na biso oyo bazali ba orphelin, oyo bakufeli tata, bakufeli mama. Je crois de konangai bana oyo babenga kiliwate. Bana ope bakana kitongo mokote, tata kokufa, mama kokufa. Yo oyo oza kolanda mission oyo yebaka ke ndengo za koyoka yango nde yo zali tata ya bana oyo yo ndo zali mama ya bana oyo ekobosana te balimero na biso ezali wana soki nkolo ya bwensamba kosunga yo kobosana te kosoutenir baveuve kosoutenir des orphelins parce que bible eza koloba na biso vraie religion ezali l'église toza komona te mais vraie religion ezali kosoutenir des veuves et des orphelins orphelinat tozali na mosengo numéro 42 na commune na Limete et précisément na Kingabwa point chaud soko yewana romon orphelinat na biso ezali wana et numéro pe soko koto soutenir bana na biso na quelque chose numéro MP ça eza koleka wana numéro ya Orange Money eza koleka wana omoni ke koto kolati sape ba veuve et numéro pe soko koleka wana soko moni pe ke kosombela bango mama puta kosombela bango belamba obengi biso na numéro wana nzamba kozanga te ko pambola yo kolo apambola yo merci beaucoup. Nanu na mona délivrance à boete nazo mona délivrance oyo pasteur Chiko azo sala awa na push ministry ezalanga mote na batu eza forcé te de to mona ba délivrance muso za forcé nazo mona nini de moi zo mena nzoto ya mutu facilement et puis azoloba do ezo kamusa ngai na zone sengo mingi metango tozoya awa solution ezozala dans l'immédiat yanga na kumbisi nzambe na mingi nde na découvrir ministère Nandi ma papa pata shiko makako asala pour la ngai yepe asala kanzamba abanga baenza kana na kaya basu na pota munene ba imatu kezali na pota kasa kuja aka pata shiko pota na ngai ya basu ekauka penze masala pe ngato na ba na pas na pota pe pota zo ki batin beli sila kati esila ta ba dessin ekauka kati donc na tonga pasteur asima ezaka ba service ni ya lavage de pieds donc na kota na bassin wana
bassin panzana to bassin panzana to la assemblée la pour langa sur la limite dans le pote sile kauka. Tu verras la main de Dieu. Si l'hôpital batabo koko ba pasteur ndeka ndenge mais atoko kokaite. Donc on kana push ndep na donc ici mbaki. Ndaka na TV, kana na TV apporter frère ici. Natali kamo abonda 5 mois aya ko sel ko za revu maintenant abonda ngabe kana ngabe. Pour votre conseil spirituel, consultation prophétique, délivrance, prière. Appelez apôtre Chico à Poam sur +1 678 206 65 35. Ngabe zanaka na foi ke pasteur ko sala simingai na obika. Donc pe na yaka pe awa, donc pe na pe awa pe donc abondela pona ngai siko na kuma bien siko ça va. Ministère Push Bengan à +1 678 206 65 35. Juluric House, nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! Dans la piste, na monsieur ya munene. Dans la trône ya ba marié, à table ya boui. Dans la ba verre na biso. Verre à champagne, ezali. Verre ya vin, ezali. Verre ya mai, ezali. Et pas na biso, ba pesa un champagne na verre à mai, parce que on a tout. Ah, ma protocole ya boye. Waouh! Voilà l'espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga espace vert. Dans l'endroit là biso, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retraite de day, nyonso ka awa na Juluric House. En tout cas, bato ya ki, ba mariage na nyonso. Parce que tout ça merci Juluric House. Hey, alors là, Juluric House. Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp +243 97 35 88 380. Notre adresse: Première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce que moi, c'est que mon père est au bout de ta tête, il est en train de faire beaucoup de bois. Et là, on est au sein de la mission, tout ça, la nuit, tout ça, nous retenons. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les testataires qui nous suivent à partir de 3W. Là, je vois chez Bisso Télévision, faire plaisir, c'est mon devoir. Mon devoir, c'est de vous faire plaisir étant donné la présentation de cette émission. Bravo Jésus, car cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde, donc que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Tobaka ete ndeko émission ekokai na yo nangai na biso nous tous abonner, to aimer, to liker, to kozala vraiment de citer. Bien aimé plutôt dans le Seigneur, je vous invite tous à prendre part. Du quel côté? Du côté de Jésus-Christ de Nazareth, il y a une meilleure agitation et bon moi une moto. C'est-à-dire il y a aux part non il y a Yesu aux amalam mingi. Christ a kufelinga na on ekulusu apporter bolingo moko na Jean 3:16 pour ngana tozala otozalelo. L'œuvre de la kwe ko René Likola vi na biso ngonga ekoki to renoncer na mabe to tika masumu to tika mamno soto kosala oyo so to tika yango te lobi to kokende wapi. Liwa lokola ponge kotambola tango nyonso to avant que Yesu aya oyo kwa liboso ezaliwa. So okufe okende wapi. Ngonga yango esengelo bongisa na Yesu Christ Masia. Et kozala vraiment malamu. Merci beaucoup nzamba pambola badongolo miso nyonso na batu nyonso to mite mabe balinga biso te na kata chez Bisso Télévision biso to lingara biso. On vous aime. Que Dieu vous bénisse.
Voilà, merci beaucoup, la Néronio, surtout du côté de la régie. Merci à Papa Zara Capita de cette réalisation de cette émission, de la caméra, merci à Israël. Merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Héros de l'ombre, Zamba Pambolabino. Centre professionnel chez Bisso et Zali Botindaba Nabaya Kola métier, Zana Kwenge numéro 2, au Bengi, Bakoye Bisayo, inscription surtout ni écolekana, maintenance et ali audiovisuel, coupe et couture, esthétique et coiffure, makambo ezebele. O bato bakoye kola. Orphelinat Bravo Jésus est situé na Matete, na commune na Viaza. Bana na biso baza na besoin na biso ainsi que ba veuve na ba vieillard auto rendre bango visite tango nyonso. Loboko na yo lisungi na yo sala po papa shike mo okokate. Esengeli sapi na ona ya ngai. Merci beaucoup. Je suis passé sur le plateau, je suis avec encore une fois, avec aujourd'hui encore avec Papa Eli que je dis shalom. Comment vous allez? Moussala na yezu évolué bien. Peuple de Dieu bazala vraiment édifié. Ba o bazala qui captivité au bazaki ya kokanga mais pas diable. Nzamba zo sala biso ngulu, bazo mona ba miracle, makambo zo changer de fur et à mesure dans la vie na bango. Voilà, merci beaucoup, gloire à Dieu. Le plus important c'est ça, que Dieu vous bénisse papa. Ndeko na pesi ombote. Babengo na kombana. Trésor. Trésor a ça en la vie, Trésor a ça marié, Trésor a ça célibataire. Qu'est-ce que Trésor fait dans la vie? Ah oui, merci. Trésor a ça marié, célibataire. Et na DJ. Oh, DJ. Na DJ to beta musique. Ba décalé, ba musique décalée. Et na part musique décalée, ba benganga MC. Ah, par Trésor, tu es MC. D'accord. Merci beaucoup Ndeko Trésor, MC. Olinga Trésor to MC. Nyoso. Je préfère t'appeler Monsieur Trésor. Je vous présente l'homme de Dieu, Papa Eli. Soyez le bienvenu dans notre chaîne chez Bisso Télévision, ainsi que cette émission que tu as choisie. Bravo Jésus. Soyez le bienvenu. Maintenant, Olinga. Touti misika to saki ba kalki menangolu ya nzambe yanga na oti apesi biso pe malisusu pe cette énergie okutana papa il okambi biso na prière bato. Avec plaisir maman Witch. Merci beaucoup. Zambe to pesio merci pour vous aller le roi de voir. Na moment où to se réunir le sous ensemble to lingi présence na yo et réunir na kati na biso et zalanga te papa il na pesa solution maman Witch te mais esprit à Christ et mauvais na kati na biso. Le Bible lobi na mokanda Esaïe, l'esprit des seigneurs est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et ceux qui ont la lobi et libérer les captifs. Zambe sala biso ngolo, biseka nyonso ko kanga mezalaki, biseka nyonso des entités sataniques bazalaki na o esika de to beleli kombo na yo, soit place à courir de to lobi par la foi. Amen. Amen. Oui, mon frère Trésor, ni ne memio. Ouais, merci maman. Vraiment temps ya kolanda bino et par rapport ya makambo na kutei nango yango ngamo vraiment na tali que solution na na kozo ande awa yango eloko non premièrement eloko memenga na yango na et deuxièmement na monde na biso ka musique ndenge to sala ba arango to sa ke belé na baninga na ngam et mettre na biso na clic auto kende kokota apesa biso ba condition ya ndenge na ndenge baninga o nazaki na bango tellement bazaki na ba parents apesa bango ba condition ya ba papa na bango et basala ki pendinge sengelaki ba pela ki pe bakindaki ngasko pa ba parents bazaki te naza na famille nga na baleki na nga basimi bale. Alors, et ça, on a vraiment pas si ma casse pour na koka ko sala ngote mais na sala ki ngo pona esengo na bango pe kaka na sala ki ngote pona ko luka ko faire souffrir bango na sala ki ngo pona esengo na bango poto zaka biso wana auto zali ba parents ba kufa mettre na biso apesa ki nga condition et soki na za na posa ko pela
ndenge baninga mosusu bapeli nazwa temps ya kobota na petit sœur nanga moko nazwa temps ya kobota na petit sœur nanga moko tellement mpe natalaki par rapport bapeti sœur nanga nde bazaleli donc bakolinga mpe kaka bazala na vie moko de luxe nandimaki yango nakendaki epa petit sœur nanga liboso donc suka na biso apesai nga condition moko so nasala so nakomi na ndako nabeta bapriere moko mpo ke naluka nadomine bango mpo nazwa temps ya kokushe na petit frère nanga wana petite sœur to petit frère petit sœur pardon et nakushaki na ye première fois zemi ekotaki ezalaki profit ke non il faut azwa zemi après mwana soki abotami na espace à 3 mois mwana afa kufa ndenge vraiment tosignaki e nasalaki yango mpe eyo tombe ezema liboso na comprendre te elongwe ye na nzoto c'est-à-dire asali fausse couche elongwe na nzoto nake nayebi nasololi mpe na maître na biso ayebisi nga continue na yesu nabeti priere wana na ndako comme d'habitude nasali lisusu zempe ekoti elongwe lisusu nakeli so nayebisi ye abi te lokola ezolongwa bongo c'est que petit sœur na yo wana amakila makasi take oyo alandi yo donc après nga oyo alandi nga nayaki suku take na bafaçon nyonso esimbaki te alors nazongai kuna nasololi na ye susu abi te lokola esimbi te seke toluka sikoyo toboma ye mbala moko ma esala pama pasi eza mamosu nayoka quand je dis il y a des choses tellement nazalaki mpe na posta kaka non napela nazalaki na posta napela mpo naza déjà na kati album mpe naboka banzembo me na temps ya basacrifice wana nde makambo ekofungwama nde epela nde bato nyonso bayoki na mokili oyo après likolo nango wana petit sœur nanga wana toyaki kosacrifie mbongo moko na maître na biso na ye napesi ye mbongo nayebisi ezwa mbongo oyo okende sombelanga elamba na nzambe mpo nasala baclip tokonsonde ezala e ndenge natindaki ye bongo natindaki ye na ide ke azonga te osoti kozonga naye koyoka ke non akufi nazongisaka vraiment motema nsima natalaki mawa te natiaki mpengo mawa te e petit sœur azwaki mbongo akendaki na nsima ya kokende na ye wana asalaki oyo esengelaki esalama me akufaki te akufi te azwaki shoki na lokolo donc petit sœur donc nakomi kosentir bango mbale na kati ya ndako baosouffre makasi okoto bazemi ezolongwa ye aoyeba te zemi ezokotela wapi okoto pasala accident ayebi te accident na euteli wapi so a fil de mesure na ovanda na bango na ndako bapasi na bango esalanga bien te esalanga vraiment bien te yango nalobaki te makambo moye nabetela bango boye eza te mpo naluka basali na nzambe oyo kena bakolukela biso solution kimekota entre na famille na nga yango moni na memami lisusu awa soki nzambe vraiment ya bino vraiment oza vraiment motu moko asalaka bobenga bapetu ser baya na témoigner awa na miso na bango mpo ke abolukela biso solution soki nzambe na biso asalaka c'est-à-dire on dirait biloko en place kokende esala bino mabe naza na idée te ya nzambe na ngai oyo nga moko naponaki mpo nzambe oyo nga moko naponaki suite ya malamu ya te yango nalobi na sens kena soki nzambe na bino asalaka bolukela biso solution na famille na ngai solution eza tosala kasi neti nini oyo eza kena bobengelanga bandeko esika bazali baya oyo nayebisi bino sikoyo nayebisa bango mpo bayebi eloko moko te oyebisaka bango esuki na niveau wana bon en fait papa on vous la parole hein? Merci beaucoup maman Ochi pour la mazoka
D'abord nous avons un ndeko nasima ya kombo nyonso il faut yeba ezaka na molimo derrière ça kombo nyonso yebi nasima nango ezaka na molimo. D'abord kolinaka te babengo kombo ya MC babenga kombo ya trésor. Trésor qui veut dire chose précieuse et l'eau eza kitoko so naza na ba trésor naza na bénédiction. Maman oui dans la ligne de ko malamu ndenga lo d'abord na oya sali ils a déjà coupé sa passe na kia bandi comme on a déjà ndeko zemezo longwaye ayebi place sur hôtel mais tant déjà au privé to au commissaire la difficulté à l'écran. Alors le rôle est pave, c'est-à-dire il marche mais spirituellement Aza est l'autre. Déjà oui, tout fait vie na kati. Mais ça raté au longo. D'abord na art social. Moi ne mo komi, le rôle a excusez pour le terme, na manqué bino respecte. Le rôle a ba langage moni tabaso aller savon. On mi ba ilo au salati. Et comment l'obsèque. Et comment l'obisa yo au sénat de pardon. Moi je rends grâce à Dieu parce que asali ngolo na kati ya porte na bino Christ ayo kobeta pour lelo olongwa na vie ozalaki oyamba eloko la Seigneur peso. D'abord na art osali gloire à Dieu. Mais soki eza pona complication comme le place okendaki le moment pe yango yo kata la pandai ke na kozongela lisusu place na wuti. Vu de l'X, Maman Witch, ce que vous avez embêté pour vivre vu de l'X. Na problème quand même, beaucoup de gens pensent que Maman Witch a propos Jésus, tout Maman Witch a ça là. Ils ont la propre foi à Maman Witch. Ils ont appris moi qu'ils ont ou ils allaient appuyer à Jésus-Christ. Amen. Ce que vous avez bon côté, mais les lots, vous mettez tous à la haute. Combien des années mission de Dieu et au même par là les nations de l'ayo soko ça la likam sans volonté ensemble yebeza pam mutako ko pesa yo tango apesho na loboko na sima bombini oyebite batu boza na derrière au mi batu bomi bate peut-être ça na mutu so mo jota la biso na moment o azami so na premier rwanda azami musicien omituna non servi nzambe na lulingeni ok ni même na kota moi musique ou ils musique chrétienne au monde ya batu misusu au lukaza na gauche droite mais c'est que moi je peux vous dire na donyo so nzamba kabeli mutu ezala na football ezala na musique ezala na domaine mususu oyo yebi yebake nzamba za na kati na tango Moïse auti ko sambe akiti na bi comme azu interdit ko adorer nzambe mususu ti déjà ko yemba ozoyemba pour la gloire de qui ozoyemba pour la gloire peut-être mususu ça pour na ko gagner mbo mais non pour la gloire de l'Éternel. Tant que les gens sont là likambo oyo nzamba za na kati ti appui moko te ezala na kati na ozana support moko te. Comme un exemple, au moins dans le domaine où on a une musique, bino na bio ko na bakere. Il y a Betty et yokani 24 commis. On a fait na beta et l'on a 24 commis et l'on a plus à plus même outo dès tu na 11 provinces et débordé parce que la province est bakisa ni biso et comme les colo c'est que musique na comme international. Les gens comme la querelle na mutu ou ya beta qui pour na 24 commis. C'est ça. Ma guerre de jeu bani place pour on s'attendre un jour yo robot oui au robot mais bano yo bimisi la fouine na katina mais ce qu'on se servi en Zambie à travers voix en Zambie pessu au yembi maman zaki na katina difficulté abimi na si ya difficulté du coup su bénédiction amen na katina final conseil na ko yebisa na art social izamba be ya makasi parce que ici Moïse bisika matambe na yoni ati ko pesa mela aloba on est tant Moïse a qui Joshua yi c'est le même chose pas ici ndenge na sala kina Moïse
Parce que bisika nini matambi na yoni ataki. Déjà na ba milieu wa tant déjà koti. Otika. Ba tika ka déjà vie. Na kati ya milieu wa. O miye bate. O yeko. O na ko yebisa yo na momuke. Ndenge nzambe abeti ekuke na motema na yo po akota. Ndeko nanga kozongela te. Parce que oh yo sali déjà ça kokoma vie ya bandeko na yo. Et ça bango lokola mbika. Na ebité est-ce que vous en avez pas parents ensemble? Pas parents bazate. Maman witch. Biso to yebi nzambe. Na bandeko ba ota. La seule héritage de retirer la banise nzambe. Amen. Il m'aura toujours ban dans la présence en Zambie. Attends au sein de la vérité. Il y aura l'esprit de l'Éternel pour la main de Dieu et protéger pour que nous soyons comme il a. Amen. Merci beaucoup Papa Eli pour votre intervention. Élevez toujours les enfants selon la parole de l'Éternel, de la Bible. C'est ça une marche à suivre pour le parent. On va prendre une pause et puis on va vérifier du côté de la régie. Soy bandoki bande konamso ba komi ba kota parce que y en a besoin. Il y a, je peux dire, une confession en fait, de demander pardon par rapport à Ndenge Abebisi Nabango. On se retrouve. Merci. Mbote bana nzambe nyonso ezangai wabino mama ledi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa l'orphelin kolatisa l'orphelin ozodefisa nzambe tango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, nous sommes dans la émission Bravo Jésus pour la suite de cette émission. Merci beaucoup, la Manérono, sur vos soutiens orphelinat. Bravo Jésus, dans la matete. Navia, numéro 27. Anzamba Pambolabino. Continuez toujours à faire du bien pour les enfants. Nzamba Ozangate Kokansabino ainsi que le veuve, le vieillard. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tozongi Siko Awa, na Katia Papa Trésor. Est-ce que. De telles révélations, vous pensez vraiment que c'est-à-dire na motema ya olimbisa yo facilement est-ce que bayebi na makambo wana tombo yo kama makambo wana ba yamba ndengeni yo ndo yebi baleki na yo? Bon mama bayebi nga ke nga yenza oui bayebi nga na makambo ya bongangati. Ok. Alors, ce qui n'a minute bayi awa. Donc, faut pas lukaka place na mtema na bango ya limbisa mpona za rande kona bango. Les seuls souhaits yango wana. Oui, pour ce qui na salia ki yango, ce qui simba ki ngeza peka bien na bango. Pour na bande luka peka pona bien na bango. Kasi bate yo tikandika wana. Ete na sala Hein? Ok, non. Bah, il faut non. Ça, la lobby, je fais pas la peine. Je pense qu'à lobby est belleté, mais il a donné de grandes lignes sur un cas de sa sagesse spirituelle pour comprendre qu'il y a autant de d'accord. Alors, on va voir du côté de la régie, de Kobaza prête. Je vais essayer de récapituler un petit peu avant que Bande Kolapso Bakota. Bande Kolapso a bien un combo de trésor MC. MC, je ne sais pas si c'est Kingelobanini.
Mais Aza DJ a été décalé et tout, du coup, mes parents ont fait quand ils ont balé, mais là, on a conseillé à Baningue, c'est que Baki Kosimba qui s'y peut qu'il y a mata. Mais là, comme mata, on a des gens qui est condition, bimanale qui nae, ce qui est qu'à juiser, mais après qu'on bote à bébé à 3 mois, ne esengeli va sacré. Pourquoi chiffre 3? Là, je vais essayer de parler avec l'homme de Dieu pour te dire pourquoi caca après 3 mois. Il y a beaucoup de choses dans cette histoire. Alors, succès, ça n'a pas tenu, de que soit Azuizé Melongwe, Azo Kokoko Bombazé, mais 9 mois pour apporter. Ngangalobi ko simbate, il faut changer méthode, pas besoin de comme ce soit moi si. Bah, mes équipes, il écoute attend votre mère ko bimana de connaît et simbité mais solution ça qui il faut bali kai. Bah travailler mon on temple, bah il repé ça y est, avec somme la mon bloc on a zandu, de raquer ça accident. Nande kona ebeka ki arroson raté mais nzamba bombier azuika choc na wapi na likolo. Voilà un peu l'histoire. So ba nego ba koti ba content, so ba konto ba meka okota pour que on va essayer de parler de cette histoire. Shalom. Bonjour. Bonjour. OK. Bonjour maman. La grande, prenez place. Il y a trésor. Problème Nina. Fanda. Il y a Fanda. Il y a problème. Il y a trésor. Il y a trésor. Il y a mobo. Problème exact yo bengi batu kamba moko obengi biso bosani okiboya na cette place boy. Problème te ndeni. O batu bota na biso yozo beza problème te. Problème ali. Ya ngomuntu ba bengi. Problème. To soignité, to bunzité, le côté yoza ya liboso yo nimtu encadra biso lesa biso. Suma biso yebisa biso ovandisa biso na ndako baleki na ngata likambu. Siko likambo ngani o biso to sali oyo okoma obenga biso to koma tina niveau o ya trésor. Tout ça baleki na yo. Hein? Baya s'il vous plaît hein, pardon, vous c'est maîtriser mon qui va venir comment la midi. Merci à midi comment on y est. Hermine. Hermine c'est votre frère hein? Oui. A présenté mon papa Eli. C'est une émission Maman Jésus. De mon ami ça va problème la vie. Problème? Problème ni. Prête en limite. Bon problème on peut pas éviter biso ba monenda ku ayemba mon émission to yebite signaler biso asali biso eloko te. Problème est bien ndako. Surtout biso na problème ni. Ya trésor. Si on a côté le lala si on ozo pesa biso passe. La beauté ya qu'est-ce qu'il y a? Ozo lela. Pas baleki. Tout ça baleki noko. Et si on a bengi bino awa pour na kodoka solution. C'est pas autre et c'est il y a trésor. Même ni na ozo fuka maboite yo moko. Boza baleki tina fuka miboye. Que c'est tellement vendre na kit pour expliquer bisongo bien. Ça na biso maman. Ndima kiteke makambo ko koma niveau ko. Makambuni. Fanda no ya. Fanda. Pour se pela za fuka. Non maman. Non na monnaie boete. Boye non na monnaie te ana nga tozala bien. Boye non na monnaie te. Afanda nan. Tika fuka. Et ça n'a pas si na ofanda. Lelo o soki na lobi makambo na ndinga ko fanda. Tanto bondi na ngati. Yo na fuka mi. Bolimbisa nga pama. Tozakani. Boyebi ke yana bino a musicien DJ na beta musique boyebi. Toyebi ko? Toyebi bien, ja ko fier na yo. Ndenge bazé mi bande ko binga yo. Ya trésor. Yo ni yo lobela. Ngase banda ko bimaye. Oh. Na bimate à part classe na mobile te. Zeme ngoya wa. Sika ko loba makambo zo loba mama kala isemite. Azata na mobile te. Makambo ze manya zo loba na. Toyebi ngo te. Oh. Ya. Oh, si quoi le bino ko wana ya trésor. Yezeme mi makaye. Yaza na mobali. Na bima pe na mobali. Mazambolo beza sans te.
Elo bengi sila batunde ya mwana po ndo ba makamba bazemi. Yeze manga zo ya butu. Inventer makambo. Azana mobala butu tsaka ezemi. Ya bo c'est bo kapé. Non maman, aolo ba mabe ya na bino. Azolo ba mabe. Non na longola zemi te na. So mona ki obengela ba awa. Longola zemi, alobo so zemi bimaka. Azwa zemi te. Obenga ki bato po na mabuso bate. Eza buzobo zo kasi yo bengi bato po na mabuso ba sele to na biso. Omona nga kote longola zemi. Omona mobali nanga. Te tika elo ba permet tika elo. Omona mobali nanga. Yetre soto kende bien. Yetre soto kende bien. Yeto kende bien. Na komi de na kanda. Hermine. Poto ni nango lobela. Oh, ya tozo ya beli mutu. Non, taloba bieko. Ngala sapota. O manqué déjà yaya. Excusez-moi nan pona. Ngala sapota. Mais ça boy. Ngala sapota. Oh. Asa na pota te. Ngala na pota te trezo. Toke ngali. Toke. Abana na wana fasi solo. Mama apesinga kanda deja. Eso molo lo sale ki koleka ba. Mama bolimbisa. Fanda wana aloba makambo na sens te. Est-ce que yo za na pota? Bazoli ngabalo na yo makambo etali bino eza très important ba opesa biso merci. Ore ya ko Fanda ba yuka. Na tamboli na okikutu na mulungimba mutende na otoka u makambo na yoka. Kende toi obis, kende toi obis. Merci maman. Bazemi wana tindenge bande ko mabongo. Ekusinga novo molimbisa ngapona yana. A continuer ka bazemi. Bazemi. Yango so continuer ka na munoko no. Do sujet ça sous-titre zo yango na ka yesemi. Singela no yokanga. Na sali on a sentimate. Elo koni yo sali ya sentimate. Solution na likambo nini? Ninge longwa kawana ezanga inde mutu na sinyaki contrat ya bazemi na yowana. Suka ya bazemi wana ezaki keno. Après 9 mois na yeko bota mwana. Nasema 3 mois mwana fa kufa. Ya trésor. Ya trésor. Kesela non de photo le na mito to koloba boye c'est que yo bomengo nyo sozala nango vi obiso to vivre ka ya bien nyonso yo kokisela biso nyonso tozala nango posa to senga kopesa biso c'est que ça nango ya bozua normal te elo yo comprendre te tataka ezemi bébé abimaka na mobali te yende mutataka leki ne ezemi te ozo comprendre elo yo comprendre te na kende ko simba kisi tizo omona bambongo nyonso tunazana ngwana ezana kisi o ngasinyaka tozaki na ba camarade na biso ebele bapesa biso ba condition na ba condition wana bapesa biso ba camarade na biso bapesa bango temps ya ba bongo ba parents na bango po bazaki na ba parents biso ngalo kwa nazaki na ba parents et ndi balobaki na nga non na ya kobima na leki na nga vizemi après ndi na sima nango mwana wana ndi akufa ndi to mata na bazemi yango nyonso ya zananu ya trésor do type ne bazemi osutukaka na libumu na ye sabina mobali njoka yondi mutosala makambo wana ye mutachaka ete mwana kama natake bazemi tozoseli biso bokwani nata yo mon frère Yayo ngana tela mutema na sala fier na yo. Na ekipe ko. Na tela fier na yo. Yo mtupa ngo bandanga banana suki tina mako. Na mbongo ona pesa ki ezake na okosela okosombela biloko na nzandu po okufa. Ngai. Yetu zo boma ngai. Na pota wana ndenge okota. Yetu zo. Do poto ongala zana lo kolesa. Kayo lo be sa pota te. Yetu zo poto ozendo yo. Yaya eso sa pota o kai malembe te yaya. Mama na nyo kwa sa pota te. Yetu zo na mona paso na mona. Oluka sikse na mona déjà pour na yo. Oluka sikse na yo. Non souffrir. Non pour la dame la katenda kwa. Yo mto de sepi na moi. Yetu zo paso na mona. Non zoazem. Non souffrir na vie na yo sa pota. Yetu zo no sala nga yango ebiso tabaleki na. Yetu zo no sala nga yango telo moko. Yasonga na mona tozo la na pasi. Ngo bazong sanga makila. Utete. Donc yo nde yaya sama trouble na nzoto nanga.
Tezo nanga na olimbisa ote. Aza yaya mabe. Na olimbisa ote na vile mobimba ndotana na otika na olimbisa ote. Ta bosa na uzaka na leki kombo. Aza yaya mabe. Mama nga na olimbisa ote. Na olimbisa ote na otika na olimbisa ote. Tozo nanga ya moko ya niveau ya monte nga ku oyo. Na mona pasa na mona la pasi. Yaya. Yaya na betela tolo ya nanga za la fière na yo. Ya tezo batu basepela na Obomingai. Taba tu obomingai. Taba bata tezo ndatambola na baleki na. Tokeza na onda mokakisi. Tokeza na mokakisi. Tokeza na mokakisi. Oya lukamso ba problème ao. Ngano ni ukometa zonga na ukapasa zonga na omona. Obomingai. Pasonga na lala na pasi na ba esika malaki utanga ite. Toka yo muto sole lokoyo. Yaya ndoki. Asila biso Yaya somela nga po mape. Toka yaya. Tosa ndoki yo tosana. Omona bolamu te na fino bolamu te tosana. Pasi na zala mokate. Omona bolamu te. Sokolelo so na bali eke mabote compliqué nga na suka. Ya mabe ndoki nyama. Ozopesa biso bambongo njelo ko sala mbonga bien. Olingi koma biso. Onyo so elekela biso. Yo na kosala yango ndoki yaya. Bosana nga na fino nga nazaleki na ote. Osala nga na nini? Na drogue. Na drogue non na drogue ngai. Ya kana drogue ngai mama. Ça allait être drogue t'es en bâtiment prière ça la robe prière. Nous ça qui nous la posa na biso te. Poso ne ça qui doki c'est maman kufa papa kufa biso pe bale ki to kufa pour bo mengo ne moko ya mabe oke kumikotia okoko tia biso la katia tout bendo ya to nga na le ki na ote na limbisa ote ya biso ote. No te lo limbisa ote. No limbisa te no limbisa ote. No limbisa ote no limbisa ote. No limbisa ote ya mabe no nga na tambo na poso nga na tambo na likona yo. Likona ndoki ndoki tesika pa Yaya zalaka misali mete so bomi alandi yo obominga yo tikala yo mona mokili yaya c'est calmé na papa eli nini au côté ya bandeko sous l'émotion terrible. Yaya yo pour lobi defendara kimia te to le côté muto alimbisa muto wa azate sikana bomengo na yaya sikana ndaku yaya esa yo to solola no ndoki ndoki yaya ndoki na biboya so akufi boya matanga te to ya te oya salingai oya salinga za komingai esa ko bomba ngai oya salinga asaboma nga salinga sikse utapa nzambe na banganga yaya na babo elo na mabe onga la sale oyo ke offert souffrir nga boy na souffrir na likambo nga na bi mutu na makolo te ya tozonga na lekite nga na limbisa o kasi s'il vous plaît banda pota yaya ta souffrir linga kopesa yaya ta somba ta kisi oyo d'accord nzoko zande na intérêt nango zaki na posa kufa d'accord papa qu'est-ce que vous pouvez dire pour en tout cas avec cet état je sais pas comment faire quand même à chaque chose même si tu as blessé tu as un choc il y a toujours une parole à ta mario quand on s'y côté peut-être en wazonga sans espoir qu'on soit là ni non colo merci maman ça fait mal hein on a potani parce que tant que tu n'as qui a à base à potati on a ni na pota pour que va comme et ndiko hermé na kozonga pa na yo ko décourager et nzamba za capable amen ya retraiter pota na yo pozi lobiko amen ya omoni ndeko no plamede otoloba alinga kosunga yo te objectif ezalaki ozalokola mbika le fur et à mesure effectuer za na lokolo et bandoki ndi malembi pasi ya lokolo ematrati na motema nde olala jour mosusu olamuki osali lokola crise na motema choc eleki yo mais yo omonaka koza monene omoni aza santé mais diable déjà préparé mission na kati na yo bon osimba santé na ote oliaka poza lesi oyebiki otambola mpe oyebiki okende basoin médicaux mpo bolandela pota mais ezalaka na bainfection oyo ekovanda na kati nde komema yo na siliwa oyo ezalaki lokola mbeka nde eza yo po permettre alors ngala kozonga mokipa na yo bible ezoloba ete na biso toyebake nzoto oyo eza temple ya nzambe po eloki ekomelo na vie moto ye moko apesaka accès po eloki ekoma
le jeune a kati na yo Christ azala quitté. Pourquoi Christ azala quitté? Pour cause on zoto no beta ba cacheti. Moto yo beti caché na loboko. Moto a beta ko tatouage. Et là on ni na beta ko na sima tatouage wana. Peut-être yo moni que ça fleur pour na honneur mais ça flirté. Yango moni na makambo ya kesala. Ezu accès directement na kati sa vie na yo parce que nzoto na yo ezaki sous temple ya Nzambe. Donc nzoto mo teza temple ya Nzambe. Lelo mo stoko ko kuta na kati na yiti. Bongisa conduite na yo. Nzamba sali ngolo ebimi na oesika po ngana ko kwa assurer yo à travers Nzamba bravo Jésus ko to 100 000 na mama wechi. On sala ngolo. Amen. Pote ezale suna lokolo. Amen. Le couple me dit ça fait mal. Mais je dois toujours monter mon olimbis. Au milieu de la rapport s'il te plaît. S'il te plaît, Yaya. Pour le rapport alors, pour que le biko ya Nzambe et l'ongola amne bisiki ezali et senga pardon sincère na motema na bino mibali. Malgré nyonso asali. Au milimbisa na kati ya motema. Eza lokwa na langage kwa lobara mbeli na yo moko ate zokisi yo obo ya osela ngo sote lobi malgré na katela ngo tomate na zoki mais lobo obo ya okatela ngo peut-être musumate mbeli. Ça veut dire que ça fait mal, je sais, mais Zamba pesa bino makasi pour que boyeba kolimbisa. Maman wechi. Oui papa. Pesa ki ndeko trésor condition parce que ngana robenge na kombo wana te eza na négativité na kati na. Ba yebisa ki après 3 mois des mois on a sacrifié dans nzoto ya ndeko plan. Ndeko Plamide. Pourquoi ba pesa ki chiffre 3? Maman wechi. Diable azana elo a créé sur la terre. Asa la copie collée. Christ tant ba kundi ezaki pendant 3 jours. Sans nécessité. Ndi ayeko sa nini? Ayeko ressusciter. Pourquoi ba ibisi 3? 3 eza chiffre ya libération. Parce que Christ a dit au Kangam. Tant que c'est que, alors bien la qui, mais c'est qu'il y a le Saint-Esprit. Soit ça la qui kaka na sa kunda, mais bien sûr c'est notre ça la qui mette le. Mais na 3e jour na c'est quoi? Ndé tout ça vous na vie, au quoi ça a dit comme? Le leki, au retrouver mes hasards. 2e fois hasard, na 3e fois comme hasard. Ok. Pour comprendre qu'il y a comme une capacité au ça la comme. Il y a un mot ba ebisa qui est chiffre 3 wana. Pour que azala vraiment akota na kati ya monde wana abana kuma utiliser nde ba yebisi dans 3 mois tango ndeko na kobota boboma mwana pour que akota na kati ya monde wana parce que pas dire besoin le contraire et pas nzambe besoin libération mais pas na ye eza ko kotisa ye na kati ya monde oyo akomi sous effet ata commencer la ba sacrifice anoka sous mawati anoka sous pitié nzamba sali ngolo ndayo komana oisika. OK. Yango moni na bandeko nyonso bazokata peut-être mususu yoka banzembo wana. Tosumi bosana oyo kanzembo ndenge. Imaginez mutu po bimisa nzembo. Il faut sacrifier ndeko na ye, babota na ye. Ça veut dire que tant ayemba na kata studio, ayemba mon côté ayemba avec des entités. So tant yozo kanzembo wana, tu fais l'appel à l'entité wana baya na kata nzoto na yo. Du coup, on omona moto zalaka bien mais depuis comment ko yima banzembo wana fie ko moka partir yo so mona ke oza bien mais tandis que ozo mona wana eza vinza mapesa yote et le lonza masali ngolo famille obayi na katsa oisika to koko sala nyoso na awate parce que il faut esprit à Christ et mauvais de sous le colo na biso et c'est biso ba directif ya rolandela même hôtel le rôle où il y a parfois Jésus ministre ezali to pesa ba science ou ya prière au bandolandela et so azongi na oesika peut-être ezalaki azongi na bon état pour témoigner. Voilà. Merci beaucoup Papa Eli pour cette très belle intervention. Bayaya, je pense que l'homme de Dieu a beaucoup dit des choses. On ne vous demande pas de le faire, de pardonner votre frère tout de suite. On ne dit pas ça. Mais si vous avez l'amour de votre frère, beaucoup pardonner Kassiko. Mais et sengeli na bino ne musala nzamba lobi bolimbisa ye pour que ba am na bino mokope ezala sauver.
boluka place na motema na bino olimbisa ndeko na bino parce que le pardon c'est une puissance qui libère. Christ sur la terre azolimbisa biso alobi pardonner 77 fois, c'est-à-dire chercher dans ton cœur de pardonner. Papa lobelo omoka lobi Christ a kouffé la rebiso mais soki nezayo oyoka ba obwakela ba so ba fingai ba loba nyonso ba loba mais andimaka kita na mokilo po tobika. S'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Je pense que Papa Eli et les autres, bon, le cabas a suivi sur leur permission parce que bazaba am, mais ndeko côté comme on les maintenant pour un bon, pour un succès. Mickey Pisa, liwezali, et qu'on ramasse yo, oui baturo kende wapi, lukanzela ya malam, lukambo wa malam, lukasirse ya malam. Et à quel moment on a Jésus Christ Massia. On arrive à la fin de cette émission. Soyez Christ à Zongi Tengalabino. Tokutani Balasima. Que Dieu nous bénisse. Merci. Shalom peuple de Dieu. Yabo nsambe hapa mbola bino bande konyo surtout oyo soutenaka orphelinat biso. Je souhaite que tout la ministrie. Je crois de konyo surtout aux akomona bana na biso. Ndenge balati, ndenge basaleli, ndenge bavandeli. Je crois bana na biso oyo bazali ba orphelin, oyo bakufeli tata, bakufeli mama. Je crois ndeko na ngai bana oyo babenga kiliwate, bana ope bakana kitongo mokote, tata kokufa, mama kokufa. Yo oyo oza kolanda émission oyo yebaka ke ndengo za koyoka yango nde yo zali tata ya bana oyo yondo zali mama ya bana oyo ekobosana te balimero na biso ezali wana soki nkolo ya bwensamba kosunga yo kobosana te soutenir baveuve soutenir des orphelins parce que Bible eza koloba na biso vraie religion ezali l'église toza komona te mais vraie religion ezali soutenir des veuves et des orphelins. Orphelinat tozali na mosengo numéro 42 na commune Alimete et précisément na Kingabwa point chaud soko yewana romon orphelinat na biso ezali wana et numéro pe soko koto soutenir bana na biso na quelque chose numéro M-Pesa eza koleka wana numéro ya Orange Money eza koleka wana omoni ke koto kolati sape ba veuve et numéro pe soko koleka wana soko omoni pe ke kosombela bango mama puta kosombela bango bilamba obengi biso na numéro wana nzamba kosanga te kopambola yo kolo apambola yo. Merci beaucoup. Nanu namona délivrance à boete nazomona délivrance oyo pasteur Chico azosala awa na push ministry ezalanga moko te na batu eza forcé te ndenge tomona ba délivrance mosusu eza forcé nazomona ndenge nini demo azobima na nzoto ya mutu facilement et puis azoloba donc ezokamwisa ngai naza na esengo mingi mais ntango tozoya awa solution ezozala dans l'immédiat yanga na kumbisi nzambe na mingi nde na découvrir ministère Nandi ma papa pata Chico maka po asala po la ngai yepe asala kanzamba abanga baenza kana na kaya basu na pota munene ba image to zali na pota kasa kuja aka pata Chico pota ngai sila basu ekauka penza masala banga to na ba passe na pota pe pota zo ki batin beli sila rate et sila ta ba dessin ekauka rate donc to na tonga pasteur asima ezaka ba service ni ya lavage de pieds donc na kota na bassin wana bassin panzana to bassin panzana to na assemblée la pour langa sur la limite dans ba pote sile kauka. Tu verras la main de Dieu. Si l'hôpital bata bokoko ba pasteur ndeka ndenge mais atro bokokaite donc nika na push ndepina donc isimbaki ndaka na TV kana na TV apporter frère ici natali kamwa bonda sermo aya ko sel ko za ko vivre dans bonda ngabe kana ngabe. Pour votre conseil spirituel, consultation prophétique, délivrance, prière. Appelez apôtre Chico à Poam sur +1 678 206 65 35. Ngabe zana na foi que pasteur ko sa simingai na obika. Donc pena yaga pe awa to pena pe awa pe to do abondela pona ngai siko na kuma ben siko sava. Ministère Push Bengan à +1 678 206 65 35. Judas
Nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! Dans la piste, na monsieur ya munene. Dans la trône ya ba marié, à table ya boui. Dans la ba verre na biso. Verre à champagne, ezali. Verre ya vin, ezali. Verre ya mai, ezali. Et pas na biso, ba pesa un champagne na verre à mai, parce qu'il y a tout. Ah! Ma protocole ya boye. Waouh! Voilà espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga espace vert. Dans l'endroit là, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retraite de né, nyonso ka awa na Tulrik House. En tout cas, ba tuyaki, ba mariage na nyonso. Parce que tout ça. Merci Tulrik House. Hey, alors là, Tulrik House. Chaîne Chebiso Télévision, Facebook Chebiso TV, YouTube Chebiso TV, WhatsApp +243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Moi, à 7 ans, moi, la vie. Parce que jamais, ce qui moi, si tout le monde a zobo tate, ndi yango kota la kebo kabwana. Et là, on y a eu aussi la mission à tout ça, la nuit, on a tous eu le